nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Choc News avec Eki Bumba. Eki Bumba qui reçoit aujourd'hui notre papa, président Massoumou Debrende, Oyazali, président de ANTPC, association et artistes congolais. Yo, lelo bazaki na réunion munene, oyo tolingi toye ba mo muke objectif ya réunion ezaki nini. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Papa, meilleur vœu na yo parce que to koti déjà 2019. Meilleur vœu na yomoko pe na balandi na biso nyonso oyazali Massoumou Debrende yala mfumu mbanza wa mbote mbote de la pente meka okangama wanungini bakombo ebele. Voilà, merci beaucoup. Comme on a dans ce tobito banda Hollande et aussi la tête parce que papa déjà au 50e année na art parce qu'année passée à fêter qui 50 ans. Mais papa lelo tout le monde est sous réunion à ANTPC, on a toujours dirigeant à ANTPC et lelo pensa particulièrement ezalaki nini oyo ezalaki comme objectif il y a réunion il y a lelo. Bon, liboso avant na sa réponse ce qui se retrouvé à Awa, c'est parce que Ngaïnde Moutuna convoqué qui est réunion Oyo. Et puis Nazali toujours président de ANTPC parce que Boebi Binomoko ndenge désordre de l'ingake kota nakati association tant ba mandat na bisonio c'est là qu'il fallait tout renouveler to senga ki na batunion so ba poser ba candidature mais bat bazaki kilo Mutumo kaka présenta ki candidature na ye na présidence malheureusement ayeba ki ne ba statut ya zomo na ngolo la muziki soko poser candidature na yo et que yonde président surtout que soki uza yo moko kaka candidat or biso ba poste ezalaka belé où il faut battu la élection. Alors le temps tout ça là qui que to reprendre sous propagande pour que battu ba poser ba candidature battu ba yoka ki ba bêtise belé na ba télévision na ba radio ou ça là qui que diminuer qui vraiment réputation nabiso. C'est pourquoi on a dit bon ce qui tout l'indika kandengwana association nabiso eko kufa. C'est pourquoi to bengi saki assemblée kaka awa to sali 3 réunions pour na kolobela makambo yango et puis on s'est mis d'accord que il faut tout ça la comité moko comment on appelle ça il y a provisoire et à cohésion oyo ko retrouver ba génération nyonso na kati pour que après mandat wana 2 ans ya ko sensibiliser surtout ba jeune ba yeba ndenge nini association et marchaka ba sacrifice nini ezalaka ya ba temps ya ba énergie ko yeba ko sala pona baninga comme ça ba jeune ba ko ya ko kitana et c'est pourquoi to sala ki élection moko par consensus awa batuna batu ba posa qui évidemment na présidence nazala kinga moko et puis ba poste mususu o ba postila ki to o bazala ki te mais ba pesa ki ba kombo na bango na assemblée wana et batwana bazala convoqué pour ba yebisa bango que assemblée ba souhaiter que yo occuper tel poste. C'est pourquoi tout ça les comité wana ozo retrouver ba génération nyon surtout et depuis tozo fonctionner donc les loyo ezala ki na cadre ba activité ka tozo sala ba réunion pour nous rappeler les artistes et comédiens que tout ça la journée internationale de théâtre le 27 mars il faut tout préparer bien la cotisation il y a battu et puis ça m'a attend et puis que ça un peu numéro na biso il y a compte bancaire où ils allaient que battu ce que balingi ba ko verser mbala moko kuna et puis les lots tout ça na qui poto pesa message il y a soutien na biso félicitations na président na biso ya Sika ya RDC président Félix Tshilombo Tshisekedi pour to pesa ye mokakoswa pour oyo nyonso akosala ya malamu mpona mboka na biso nyonso population
toko bénéficier nango makama ko budaka oh boye ko sala ka ba nini ko sala ba sabotage plus que tozo saboter bato nyonso bazo ya plus que bambula pe ezo avancer na bato pe basala ka ba sabotage yango bazo ko nuna et puis eloko moko ko sala maté nzoka nde il faut ko pesa toujours maboko na oya ko ya pour que ye sika oya ko suka oya ko remplacer ye a continuer nango et puis tozala kana lo yenge te to comparaka bamboka ba mindele bazo ba indépendance depuis ba 150 ans. Biso to bani na biso kaka peine ba 58 ans. Donc même démocratie ngo bato balinga ko comparer biso na poto non. Biso tozo ken na malembe na ba erreur na biso to corriger ngo petit à petit et puis loko moko pe parfait ça te pona poto kuna tozo mona ndenge mindele soko ba gilet jaune bazo tia ba désordre soko ezala ka mboko ba africain sono mindele wana na bato na biso kuna balinga ba loba mais siko eza kuna tozo mona pe même bato ba buda ka biso awa bazo lobela te. Voilà, donc il faut tout ça là, conscientiser, tout yeba, éviter que ça là na situation moko ezali que tozo commission tsasima. Donc il fallait tout ça le message moko ya soutien, na ya pe ya félicitations, ya président na biso ya Sika, peut reconnaître ba valeur oyo ancien président Joseph Kabila azalaki nango et na réputation ya malamu oyo matisi mboka na biso. Première fois en Afrique, Monique Mboka, beaucoup qui kosala élection, mon pouvoir à si place na mon opposition, beaucoup ça vraiment et logo moko, nous avons que vraiment essengo ezali et na bamboka bapaya bazako le bakaka binokuna beaucoup boma na mikolo et tout ça beaucoup tal tant que bisa bango non tout se passe normalement bazokamu. Donc acte ndengwana biso en tant qu'artiste comédien association na biso tout le monde qu'il faut tout ça le message il y a tout ça le message wana et pour mboka mobimba bayeba que artiste comédien baza bato moko mitu et ça là mais na parmi biso pe o bazala ka bato désordre bazali mais biso bato na désordre lorsque bomoni artiste comédien moko azala na manière te tout ça bilobela soki minini aza association na biso te po association na biso eza bato mitu et ça là ka bato respect ba raisonnaka alors yangwana to uti ko silisa yo moko omoni donc bato nyonso bakoyoka message na biso donc eza et là comme on monnaie ya mutuya pona ya biso et nakansi yango kaka nde na ko. Merci beaucoup président Tomoni message wana bandeko botala ndenge to balancer bino ba image ya message wana. Citation et de soutien à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, au nom de tous les artistes comédiens, membres de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, nous avons l'insigne honneur de venir solennellement auprès de votre Excellence pour vous présenter nos sincères félicitations à l'occasion de votre élection par tous les Congolais à la magistrature suprême. Il va sans dire que votre arrivée à la tête de ce beau et grand pays, synonyme de la concrétisation de l'alternance au sommet de l'État, était plus qu'attendue de tous. C'est pour cette bonne raison et que, par cette même occasion, nous rendons un hommage vibrant et mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, désormais ancien président de la RDC, pour sa grandeur d'âme et d'esprit, et qui vient d'écrire une belle page de l'histoire politique de notre pays. Spectacle inédit et presque même inespéré pour plusieurs, mais que nous compterons avec fierté aux générations futures. Excellence, Monsieur le Président, la culture étant l'âme de tout peuple, il demeure par conséquent le socle du développement de celui-ci. Les artistes en général et comédiens de l'ANTPC en particulier espèrent voir votre mandature y accorder une place de choix pour une bonne envolée
vers le social communautaire. Que dans ce pays très culturel, la culture soit réellement considérée, que le ministère de la Culture et des Arts cesse d'être la queue des ministères pour être élevé dans la préséance parmi les 10 premiers ministères, comme l'avait fait en 1992 le feu Premier ministre, son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont nous saluons la mémoire, dans la formation du gouvernement issu de la Conférence nationale souveraine. Excellence, Monsieur le Président, les défis sont énormes, certes, mais avec l'aide de Dieu, source de tout pouvoir, et la complicité de tous, nous sommes convaincus que vous conduirez le peuple congolais à bon port afin que tout Congolais trouve son compte. Pour le moins que l'on puisse dire, le problème congolais est principalement et avant tout une crise morale, un manque de modèle identitaire dont la solution réside sans nul doute dans le changement de mentalité. Nous, artistes congolais, étant des fers de lance dans cette lutte contre les antivaleurs et conscients de notre rôle pour le redressement de mœurs dans notre société, nous nous engageons à vous accompagner à travers nos œuvres dans votre lourde et exaltante mission et vous rassurons de notre soutien indéfectible pour la concrétisation de votre projet de société. Plein succès à votre mandat, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2019 et 2019, nous vous remercions. Mais président, nous profitons de l'occasion, tous en ayant pembeni, président au saliba film oyo etikala batu, aux participants à La Vie est belle, au sali film il y a Simon Kimbangu, lelo yo film ya Simon Kimbangu et combien à niveau nini, est-ce qu'ils ont déjà mis en vente, ils ont position dans les andeni parce que film wana Simon Kimbangu a quand même moto yo représentation na yetu sala ki ngweze lo kwa munene où en sommes nous na film. Bon film Simon Kimbangu d'ailleurs yomoko aux na séquence moko kuna au joaki na séquence on ezaki tourner na zoo et bon ils ont pas difficulté à production pardon na jardin botanique hein. La difficulté à production des salles il faut se débrouiller yomoko petit à petit tout et c'est ça là qui tout ça la présentation officielle la cérémonie de gala donc et na uti ko ça la peut tourner na Congo Brazzaville Pointe-Noire na utaki na Angola na kendeki ba Luanda ba Soyo na Kenya Namib et sika et Angola mais oye ba kutute na kendeki na Balunda Nord et sika na zakoyoka kala ba to Lunda ça nini ko ba diamant pour ça la promotion ya film wana ko leka na ba radio ba télévision et puis dans la salle pour projeter yango et puis ngamoko na se faire connaître donc vraiment c'est ça kitoko mingi. Alors maintenant to comme un stade que bon lokola ba élection eleki na koba na ko lekisa yango na ba commune ba projection moko populaire ba tuba tala et puis na kotala quelques chaînes on a repéré bango pe pour balekisa yango po bango moko ba yebi que soko za na autorisation nanga été ba ko kanga bino pour quand même na esprit d'artiste zo linga ko kotsa na esprit d'artiste que œuvre de l'esprit ba sakana nango te. Alors wana za ki première partie na sala ki ko banda Simon Kimbangu so ki mission ya ko kamba ya ko prêcher tout ça ya ko conscientiser l'homme noir qui na sika bakanga ki na Mbanzangungu. Mais maintenant, nous avons pour la deuxième partie, Kobanda Bakanga qui est à Koufaki na prison. Na Lubumbashi, na Elisabethville. Mais ils ont participé, l'équipe passe par rapport à la première partie. Parce que maintenant, il faut que ça soit miracle, et ça, qui a bazouye, tiena katia
tonon et bois qui na bimi tout ça et puis il faut qu'on la qui ça que yewana ba mimi na masu aketi ba il est beau et puis akel azuba chemin de fer tout ça et puis ako bima na ba kisangani et puis tout eko bimatina ba lubumwashi donc eza ya mutuya et puis na kati ya hôpital non na prison d'abord ko la qui ça y na prison donc eza passe toujours ba moyen malheureusement batu na biso même kutu ba mususu komona ya zolo banoke yazaki mbangiste tout ça mais maboko flambeau apo apesa yo soutien ya pamba ne fisque ya maloba ozomona zosala ni semblant mais nga peso na yebi ya loba yazaki mbangiste soki na moni place moko na lobi na batu tala wana za faux parce que biso tout ça là quand même loko ezali pona ko pérenniser histoire bato bazaba kimbangiste te mais ba yeba quand même tiens kimbangiste ngo asala ka bo nzoka nde bobo donc eza culture na biso nde tozotia liboso mais ba mususu komona ba konzi o komela ye o yoka kaka oh non toza na budget wana te dipona ko soutenir motu faut budget zala avec le peu même na ba conseil même na quelque chose au koki peut aider mais biso malheureusement il faut ça l'effort na yo moko alors tozo bunda kaka et nazo réunir déjà scénario na salle déjà na côté à la site to salle lango bientôt on va commencer la deuxième partie ya Simon Kimbangu et tout ça na kati na makamongo po soki to tiki yango bapaye ba ko sala biso histoire ya Simon Kimbangu te parce que ngai na tanga na ngai me na tika laki ko yoka makamo Simon Kimbangu te na ko découvrir tango na komi mukolo c'est pourquoi na décidé ki ngalbe non parmi ba noirs et ba congolais ba valeur bazali au cause de nous muta religion boy mais il faut yeba quand même que mutu moko boy Simon Kimbangu asalaki yango na komona complexe d'infériorité nazo lité aussi supona complexe d'infériorité prénom nanga na sina boaka yango komo nanga mena ndungi mambimbi kaka po mundele moko te azana kombo na biso ok na Belgique po mutu wana alingaka RDC mingi alors monsieur Rouge Fort abakisa mankenda na kombo na non mais biso ba yuma complexe de mona kako ya ba mindele ndeleki alors na boaka o Cédric ngana boaka ba biloko nyos tuana pour tozongela na biso tozongela authenticité na biso au moins un intellectuel pour appuyer idée na ye yoka Ronsard kutu alobaka boye oh papa mais biso Molière alobaka mais biso tozape na batu na biso ba koko na biso bakoko na biso bazalaki na ba proverbe pe biloko moko ezali soka lobi yango balutumba masiya bazawana babimisa ba proverbe yo li ozala complexe ba mindele wana loba pe que non moto na biso moko philosophe na biso moko artiste lutumba alobaka boye alors batu bozo sala recours na authenticité na culture na biso yango nde ko faire avancer biso mais soki tozaka complexe na biloko ezo utalibanda oh to ko avancer te rien du tout donc deuxième partie à Simon Kimbangu ezako ya voilà. Merci beaucoup papa vraiment to kozoyo tamingité toza ko encheminer vers la fin to linga ki kotuna momuke étant président ya association des acteurs comédiens congolais depuis ozana place wana les loso tobito kende na terme ya exemple il y a des Nigériens oyo ba kumbeli biso ba filme na bango tomoni pe batu ba s'adhérer na kotala kolanda yango et puis et memi moi accoutrement il y a des jeunes congolaises au monde ba komi kolata lokwa net ba nigériane et puis construction tous au monde ba bazotonga ba haute toiture nigériane mais siko théâtre na biso moko papa étant président et association est-ce que ko yebisa biso apport nango eza nini na société to esi sali nini to tozo raté ko pesa o esengeli to pesa na population na biso moko congolaise. Bon d'abord il faut sérieux ezala na biso moko artiste. Pour maintenant c'est n'importe qui s'improvise artiste, yé moko caméraman, abimi na ye azui caméra, bani ko filmer na ye. Ayebi ata ba règle mon côté, il y a ba prise de vue, rien du tout, il est réalisateur. Or
ba Nigérian, tout le bakutu ba Ivoirien, tant ba yaka dernièrement ma famille ba lobaki que bango ba s'inspira na groupe salongo. Mais ba kamwa kandenge ni biso tikala sima. Biso tozo bisa bango ka mais bino boza soutenu na gouvernement na bino ba homme d'affaires na bino ba sponsor bazali mais chez nous ba sponsor zaka mingi ba orchestre ba musique. Soko weke ba yebi ko bien sa ba fille presque ni ma belle ko za libanda tout ça wana ba sponsor ba ye. Mais soko ye ko sale loko et ko élever o ko madisa niveau ba to réflexion na bango bombe bango vers le vrai le beau. O ezab o tali œuvre et puis et matisi mayele ya mutu ba sponsor na biso surtout ba compagnie ya ba masanga ou quoi tout ça ba supporter kangote. Donc on est obligé biso moko to bunda mais on a toujours décidé petit à petit que to bunda pour que même la structure à niveau du ministère de la Culture et Art et ça de telle sorte que et soutenir les artistes méritants. Les artistes méritants, pesa bango ba moyen, bango nde bakosala biloko ya poids et ko représenter mboka na biso libanda. Parce que maintenant tout le monde se débrouille hein, na uto yebisa nga na sala film Simon Kimbangu, film historique mais okozo sponsoring wapi. Il faut vous débrouiller vous-même. Neti to monaki total film ya Bakanza. Film à Bakanza, c'est une histoire moko catholique, donc prêtre pe batsaki moi maboko ni no ko pesa comme message na bande ko na biso nyo surtout oyo ya église na biso moko ya ba congolais oyo ezana kombo ya kimbangiste parce que on peut aussi faire le même ndenge ba catholique batsala ki pona Bakanza lelo Bakanza so batiango mutu nyo surtout tala mutu nyo so na image nango mais lelo film na biso moko kimbango za modèle oyo batu bakoki vraiment kotika nango na mutu et etikala na ba image ndenge ozo sala no ko yebisa na ba union surtout ya bandego na biso ba kimbangiste nini to ba congolais nyo surtout entier. Bon ba kimbangiste ba mususu ka baza ba slogan mais ngai naza catholique mais lokola na découvra ki kimbango soki za nani je me suis décidé na sala ba sacrifice belé même au ba kimbangiste ba ko sala te et puis ndenge pe nazo ba kimbangiste baza ebelé et ça évidemment on sait que capitale ou siège ça n'encamba parce que place il y a bandela pe makamonion c'est ça kuna tout ça mais quand moi ba subdivision il y a kimbangiste comme ebelé ba mususu ba mpevin longo mais baza na kimbangiste ba mususu mais qui ba semble ka pe ba pesa ka pe enseignement ya kimbango ezaka moi ebelé bango nyonso wana ezala ba vuvamu ezala ba oyo yebi que ndimelaka na enseignement ya prophétie ya kimbangu et bien masumu de brendela nazo sala propagande ya kimbangu à travers le monde nazo sala ngona ndenge nanga suki ki ozo se reconnaître mais benganga na 09 ou bien plus 243 9 98 234 653 9 98 234 653 la kisa que toi tu es vraiment un vrai kimbangiste ya munoko kaka te mais la kisa que oza lokola ngai que oza décidé que sango kimbango suka kaka na yote na libota na yo mais epanza na mokile mobimba voilà. Voilà, merci beaucoup hein, Papa Doris na Suisse. Oza vraiment kimbangiste ya solo Papa Doris. Je crois numéro ya Papa Masumu yango wana so tobito valoriser. On tout monde na Brésil bacha signe moko ya monument moko ya monene za symbole ya Brésil, tout monde na Portugal, tout monde na Tour Eiffel, mais pourquoi pas to koza na place moko yo bache pe signe monene to comme statue monene ya Papa Simon Kimbangu malgré ba kosara bande on a besoin Kimbangu ba ngai batsango na niveau ya yolo médical wana mais bakoki kotsango pena na place moko important où mutu soka za na avion ezo kita zo mona ngo mutu za na bateau to bazui vie aérienne ya Kinshasa ba moni pe kimbangiste ndenge to mona ba Rio de Janeiro et au salelo quoi bien vraiment merci na binonyo surtout bolanda biso merci na mama Tete autaye ko benga biso na niveau ya Londres pona toujours makambo ya Papa Simon Kimbangu Papa Masumu yeyo pe azali ko valoriser moko ya bana mboka oyo ba pesa penza lokumu na côté religion ya Congo ba Nigérien ba kumisaka idausa na bango biso awa to kumisa nani soki to kumisi le prophète Simon Kimbangu te voilà moko ya bana mboka oyo aboyi histoire le kandengo wana azana e catholique mais tango ayeko découvrir Papa Simon Kimbangu abi o da ko lexango boete il faut natika ngona misala voilà to komi na suka ya émission na biso papa nino ko pesa comme message na ba union surtout bazolanda yo
bon on nyonso bazolanda ngai bayeba que nga naza artiste comédien musala na ngai yango wana pasi to bisengo to ndima kovanda awa na mbo toucher pe place à élection te au postulaki na Selembao. Évidemment na postulaki comme député provincial pour na Selembao, mais le kola bazaki ka na besoin il y a poste mi balekaka. Donc les deux premiers baleka qui malgré batu ba voter ki ngamingi d'ailleurs nazo remercier batu nyonso batiaki confiance na ngai tout ça, mais ça ne veut pas dire que lokola na zuite que c'est la fin du monde. Oh bazui ba ko sala peka kapona mboka ngape na linga na sala pona combine na biso mena zuite to kopesa maboko na ba oyo bazui wana peut-être mbala sima soki occasion pe ezali to komeka lisusu oh bazui pe bazaba na Selembao. Ah oui, bazui moko aza muta Selembao, mais moko a chité makasa yebu. Alors bon, asali aye ndenga koe ko sala bato Selembao bon na habité kidiba ou quoi, mais soki sala ndenga na tenga na lingana leka, mais ndeko na biso tiaki ba stratégie na ye bato Selembao babosani na bango ke ye aye kaka po aya ko poste na ye, mais ndenga na utu ko loba lokola azui poste wana. Je suis convaincu que Akosala pona Selembao bon, asa Selembao et difficulté ka kozala soki ba makamoko ya dar ezali ba dossier moko a présenter ba to ba keno luka soki ndako na ezala ka wapi or que ngalo kola na Selembao balinga ba yambala moko na kimvui di 65 ba yebi et pas inanga, mais enfin ce n'est pas grave, na pesi félicitations na deux ouais ba les gars qui les deux premiers voilà. Alors na uté ko bakinga na za artiste comédien musala nanga na sala kaka yango yo troupe nanga théâtre plus na le kaka chaque lundi na 20h30 na digital to sali 13 ans kuna na digital et puis rediffusion zalaka mercredi na 10h45 oyo ba ko occasion un jour a kolanda ba ko mona que ba ko l'exacta na bango te et na bino ba tout ko lobela awa quel que soit lingomba na yo kota. Mais yeba que ne fils que na curiosité na yo oyeba kimbangu soki azali nani oyeba quand même histoire wana ndeko comprendre na 1921 mutu moko boye un Congolais atanga te à peine soki 0 année soki ni na salaki ezo permettre ye ne fils que atanga Bible na période wana, mais azui inspiration nzambe ayebisi ye que a se charger maintenant à orienter enseignement na ye spécialement na ba noir, à éveiller conscience ba noir, ba se sentir complexité devant le blanc parce que tisiko iba continue biso nyonso presque en Afrique bazalaka complexé na mindele. Mais il y a déjà à cette époque-là, linga que tous la décomplexé. Azo loba ke biso nyo suma kila eza ndenge moko. Et puis azo yebisa ke un jour ba noir pe ba koma na ba niveau o mindele bazanango. Yango na ba ba komi yango ba président ya ba république bazali ba Obama ba nini tout ça. Et puis ngana zana objectif pe ya ko zongisa histoire na biso na place pour kimbangu azala na place na ye. Pour ye na 1921 déjà noir nini akokaki ko raisonner ndenge ya raisonna ki wana. Na ba 1963 tozoyoka ba Martin Luther King noir américain azo sala promotion ba tumuinde pona ko yebisa bango ba zala complexité atandele boumbu na bango wana ekosila. Et puis bazui Martin Luther King comme vraiment mon modèle. Bazobosa na nzokande na 1921 un certain Kimbangu na Nkamba lobaka yango. Il faut tozongisa histoire wana na place. Bazoloba Mandela c'est le plus vieux prisonnier du monde. C'est vrai. À ça la prison, mais ça la 27 ans à Pamba. Simon Kimbangu ça la 30 ans. Donc il faut tozongisa histoire wana. Yo noir ce ko kozala kaka complexé devant religion au côté. Moi je suis catholique, mais nous devons reconnaître que Kimbangu a une place de choix. Et tout ce qu'il avait dit après Dizaki, et c'est réalisé. Et politiquement, à niveau de Yamboka, il avait déjà dit que le 4e président, il y a un jeune. Et effectivement, nous avons vu. Et puis, il y a une difficulté pour que Mboka vraiment, avec effectivement. Mboka ezalaki divisé côté kuna armée moko boye côté kuna asali effort pour ko zongisa tout réunir ngo tout donc makambo belé lobama tala sikoyo batu nyonso bayebaki ke bitumba ekozala tout ça
c'est du jamais vu. Il y a un président mingi africain qui soni pour assister à un événement moko où il est clair, pacifique, alors ils ont comme fouka, ils ont pouvoir, ils ont fouka à changer la constitution, bolinga tout ça. Mais il malgré un jeune 47 ans, mais à tiki qui bon konzi. Un exemple, il y a un président ebele Afrique qui soni kaka ya Kenya, nde azwa ki courage ngana signé di Kabila wana za mutu moko ya félicité et puis nakene ko encourager Tshisekedi ndenge ndimi ko régner lisusu abundi po azwa ba voix et que akamba mboka. Tu vois, donc complexe d'infériorité to longolango to zonga na esika na biso ba chinois ba indien ba japonais ceux qui bazo koma de plus en plus makasi c'est parce que bazana kati ya culture na bango bazana makambo ba mindele wana te boye bote bango makambo ya bango discipline na ndenge ya coutume na biso mais biso ba ya bango mais biso soko landi coutume na biso oh c'est satanique oh soko bapesi yo kombo ya mampasi oh non mwana wana kozala na pasi nzoka nde eza makambo culture na biso. Omoni so ba pesi comme maman passé ça na circonstance moko botamaki soit père na yo quelques mois avant au botama ba longola ki na musala bo comme na situation moko ya passe ti au botamaki biso ba bantu to za ba to pamba to sala ka makambo selon ni na biso donc circonstance wana ba ko tika yango na nini wana ba osomona maman passé même temps comme on a 30 ans mam passi yeyo tant ba longola ka yona nini ona mam passi vraiment père na yo amona ka passe pour na luka mbongo ya maternité c'est ça notre culture mais ba religion ils ont pas ba mindele comme il pas na biso maintenant longola mam passi parce que c'est satanique moi na yo comme toujours makamba passi ko banuka alors ceux qui boyer to bana kopesa bana na biso kaka mvoama comme ça parler na yo bana nyonso bamvoama na bamvoama non yango te. Alors donc to sana musala makasi nga na koti na makamwana pona ko conscientiser batu ba yeba coutume na biso ba valeur positive na biso ya mabeto longoli mais to sana ya bien et puis to sana ba valeur na biso malheureusement nyonso ba église to kotaki mindele bazo yebisa biso ke nyonso tozo sala eza satanique non bazo lingande ba laver nani na biso mémoire na biso pour que to zanga personnalité comment vous biso tant to zanga na ba koko na biso mais makambo ebele baza ko sala roi Nzinga Nkuvu azalaki na San Salvador mais azo diriger Angola azo linga diriger une partie à RDC azo diriger Congo Brazza et une partie ya Gabon ba pareil la communication ezalaki te ba nini ya kokoma ba soki ba mikanda mais comment est-ce que ça ko tinna ba délai comment ba enseignement ba makambo nyonso ba décision ezako uta na San Salvador donc ma yele moko boye ezalaki il faut to étudier un peu comment baza ko sala pour que royaume ya Congo ezala bien organisé ndenge wana et puis na ba village na biso ya ba koko na biso ti kala te je crois ti na ba 50 ba 60 boye kumba baza ko tia ba cadena te soki bozo kena bilanga bobimi ozu porte na yo kako bendi boye po mutu nyonso na mentalité na ye ya kibantu ayebi que eza eloko ya mutu wana esika ya mutu okoki kokende te mais na ba film na biso ya ba western ba makambo ebele tozotala ezokotsa biso makambo mabe basi na basi bakomi kobala na mibali bazobala na tout ça eza ba coutume na biso te tout ça ba makambo ebele biso tokola par exemple ngana kola na Congo Central ezalaki na ndako mutu moko na porte na bango même asambelaka na yeso ko wapi okomona nzete moko baza kotia likolo ya porte babenga ngo malemba nzau nzete moko boye bokotia yango wana pourquoi ndoki moko malfaiteur mais esprit moko ya mabe koki koya kokota na ndako te tango ko ya il faut c'était comme ça il faut ya tout ana bazo se protéger ndengona soki pe na famille na bino banomi yonde chef de famille soki mutu akufi il faut justifier na batu comment yo donc yo yebi ko protéger batu te comment mutu na famille na yo mutu akufi ce n'est pas normal. Alors je montre que ma famille bien équilibrée makama bandoki yo boya boma mutu akokufa na ndenge ya normal
mais sikoyo depuis tout qui ba valeur na biso wana esprit comme ko sakana na biso tout ça au moins ba bazo sambele belé mais ma belé résultat il comme ko ya malonga izo salimate donc nous avons donc dozana eloko makasi ko sala poto yeba comment nos ancêtres bazako vivre ndenge nini bazalaki poto tala comment to développer nini wana oyebi biloko ebele oyo bimi na monde wana ezala même makambo ba téléphone ezala ba makambo bituka eza batu na biso mwindi soko tali inventeur nango c'était noir au bateau na biso o bateka bakena na bamboka wana na ba Amérique wana tout ça donc il faut to yebango mais noir mosusu omona soka bandi ko détruire moninga na ye noir ye akoma ne mundele donc akoma même comme un agent inconscient a comment ça la promotion ya culture ba mindele na biso toza ndenge mokote toza mentalité mokote batu na batu bazana ndenge na bango biso toko landa ba mindele te ba mindele ce n'est pas un modèle musomo na bango baza batu moko ya bakangila ka batu kanda mindele baso boma ba président na biso na Afrique tout ça oyo aussi oyo ka mindele kuna ba marché pona ko loba non président mboka na biso bakeko boma Kadhafi bakeko boma boy bakeko boma Sankara bazo utiliser biso moko Thomas Sankara yaki na ba idée moko oyo zozongi sa batu ba jeune ba yeba comment ba se comporter mais bazo utiliser kaka mutu na biso moko pour que abomaye et puis bomoni mboka ndenge mboka na bango ndenge bebi et biso nimbi kaka pe ndenge wana ba lumumba ba yena ba idée moko eboye mais bo ba ko utiliser kaka mutu mwini musée aye ba ko utiliser kaka mutu mwini pour akasser ba makambo wana. Et donc, ce que ça, les conscientisation en tête, comme merci beaucoup, papa, président. Vraiment, merci pour Nathan. Merci mingi, de connaître sur Balandi Biso. Ngai masumu de Brene yala kayala mfuma mbanza wa mbote mbote tozaka kana kati ya mboka awa na yaki kimia to yaki na Belgique, Allemagne, France to moni na biso ke mindele babongisa mboka na bango al biso ba oso to vandi kuna to ko sala ka mboka na bango muke o ba ko remplacer biso ba sala muke to vanda awa to bunda pona mboka na biso biso donc to zali awa to bunda ka pona mboka na biso to ko critiquer ba konzi to ko yebisa bango ba avancer petit à petit to zo avancer mutu moko te oyo ba tu moko ba zala ka suku na poto soko wapi ba ko loba mutu moko boye bo tiaye awa mbala moko tango bo tiaye asali miracle rien to kene kaka malembe to pesa na kama boko entre biso to linga mboka na biso kekeno ganga na bango musika non yaka awa bito vivre po biso to zali to kufa te lelo soko na lete lobi na kolia nanga même lobi wana na kolia kaka ndamu mboka na ngai ezaka ka mboka na ngai oko boya mama na yote po aza elongi mabe ou bien po azobela non il faut ça là tout o luka kisi mke po mama na yo bika. Merci beaucoup, bon appétit. Voilà, chers internautes, ezala qui interview na papa na biso Masumu de Brende oyo à lobeli biso vraiment makambo ebele makambo pesa riche eza vraiment makambo oyo il faut toye bakosala toye bandeni ya promouvoir culture na biso to promouvoir en ndeni l'état pe il faut ataper bato oyo ba promouvoir baza ko promouvoir culture atsa bango maboko de manière que ko vulgariser vraiment masolo abonné difforme parce que les loso total na banzela na biso ba place ebele komi kotonda mai eza ba place esengela kotonda mai te zelo eza ko absorber lisusu mai te pona nini sachet tondi na mboka. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour na kolité nango? Il faut qu'on médiatiser koloba koyeba koyebisa batu ndeni bakoyi ko utiliser sachet ndeni bakoyi ko sala les ateke lelo au commis ministre au PC décision na juin sachet aux sous-souté mais au moniti na décembre sachet wana ezopesa kilo ya kibokonzi na yote. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezalaki yabino Ekibumba Oyo ayambaki papa Masumu de Brende tokutani mikolo ezali koya toujours na kati ya ESP Media et tolobi ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe ona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. émission